ingeta, bokota la famille, bokota ingeta, awa matière ete zongi, awa bandeko nanga, kande toye bisarabino, bokota na bino, soki ya koloba ezali toko ya koloba, soki pe ya koloba ezali te, moyen to ya koloba ezate pe ekotikala kozala te. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandekunanga na Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que se passe? Tant de personnes déjà bazomituna bandekunangai ka ndenge boyebi sango eutaki kokoma nini ekomeli shikoyo président ya mboka na biso nini ekomeli Félix Antoine Tshisekedi. Avant ya kokota na mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Pitu ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na ye moko la parisienne ya Tongo, Madame Judith Diampoviza na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bambote nanga na Franès NM Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi na système moko ya kitoko pe ya malamu. Voilà la famille lelo toye na Félix Antoine Tshisekedi bandeko nanga awa makambo ezali awa ba dossier ezali. Na minito yo toyebi ki peuple congolais mutu nyonso makanisi na ye mutu nyonso miso na ye ezaka na Congo ezala ba congolais o baza na Congo ezala ba congolais o baza libanda mboka la famille mutu nyonso makanisi ezotala kaka pays na biso ezokende wapi mama ane ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe ki mobali esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamu Pe feti zongi ba mama on a ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata komina 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali sima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba hoteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pesima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité cave-cœur Golo solution perte de poids naturellement au coco ta salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker au zongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. La famille de la santé n'a pas de prix. Quand on baye bisaka biso, bate la santé na yo. Soki oko bate la santé na yo te, motu moko te akotikala ko bate la santé na yo te. Yango ezalaka toujours ya motuya, yango ezalaka toujours ya malamu en tant que motu yebaka ndenge nini ya ko bate la santé na yo bandeko na ngai. Yango gafker ayeli biso ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu la famille na ndenge moko ya gu, na ndenge moko ya bio, na ndenge moko penza ya kitoko mingi makasi. Voilà. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na yebi ke boza ibele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino ka ndenge to yebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli. Pourquoi? Parce que tant de personnes o babotama na bango nzela moko lelo oyo bazalaka lisusu na biso te. Mais soki de ton côté Nzambe asala yo grâce lelo oyo ozali oza na bomoi ezalaka toujours eloko ya kokomisaka pe kotombolaka Nzambe. Yango la famille na ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo baza na matanga, bandeko na biso nyonso oyo bazoli la papa kufi, mama kufi, tata mwasi noko, leki yaya, mwasi mobali mwana, ba o nyonso penza baza na matanga kande tolobaka matanga ezalaka neti mbula, matanga ezalaka neti mopepe. Matanga eyebisaka motu te ke no lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa bakingandi. Matanga yaka na ndenge nango na nzela nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe na mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo ezolela. Courage na bandeko nyonso o bazo lekisa to bazo passer ba moment moko très très difficile. Je sais que la famille est mosusu dans la vie ezana ba situation mosusu e komi la kabiso mosusu komi komitu na Nzambe na sala kinini na liaki ya nani na ibaki ya nani yango ezalaka toujours ya motuya ezalaka toujours bien en tant que et surtout moi na Nzambe kangama kana Nzambe tingama kana Nzambe lelo oyo koki ko simba te mais yebaka ke no lobi kuna après lobi e ko simba. Bible ezo yebisaka biso déjà que rien n'est impossible à notre Dieu. Donc o nyonso tolukaka ezala musala, ezala mabota, ezala voyage, ezala libala, ezala nini. Ata soki lelo oyo zo simba te na nzela na yo mais yebaka ke no lobi to après lobi Nzambe ya lola ausala yo ngolu et ko simba nango na kombo na Yesu. Voilà. La famille toye lelo awa na makambo ya Félix Antoine Tshisekedi bino moko boyebi déjà bambutu oyo eza na Congo, bitumba oyo eza na est ya mboka na biso, bitumba ya ba M23 na batu ya Corneille Nangaa basangani bango nyonso pona kobundisa Congo na biso. Depuis kala déjà belé ya batu toyebaka ba M23 bakubundisaka ba Congo ba biso ba Congolais makasi. Alors ko sala ke na 2025 oyo bitumba ekomaki mwa pasi. Pourquoi? Parce que tant de Congolais bakufaki. Plus de déjà de 10 000 personnes o bakufi na est ya mboka na biso. Alors tant baye pe basangani na bato Corneille Nangaa bandeko nanga baye kosala bakomaki ebele bango nyonso bazobundisaka kaka est ya mboka na biso. Déjà bino moko bomonaki président asalaki ba effort na ye nyonso koluka ba FARDC okende pe kosenga ba policier ya libanda mboka ba soda plutôt ya libanda mboka kandenge tomonaki biso nyonso ba soda ya ba sud-africain basalaki descente na bango tomonaki biso nyonso ba soda ya ba Tanzanien bazalaki kuna ba soda ya ba Burundi bazalaki kuna mais bitumba wana etikala kosila te. Toyaki komona ba intervention ya China Rambo Joseph Kabila Kabange ndenge ayaki koloba kosala ba propos na ye tomonaki intervention pe ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba ye pe ayaki na ba propos na ye toyaki komona pe Félix Antoine Tshisekedi ayaki pe na ba propos na ye.
Donc ti lelo congolais azaka na confusion bato ebele bamitunaka nani mutu aloba makambo solo nani pe mutu aloba makambo ya lokuta. Lelo awa toza na makambo wana te toye pona dossier ya négociation ya président Félix Tshisekedi na ba M23. Déjà dès le départ tomonaki rencontre ya président ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi bakendaki kosala rencontre na président ya Angola bakendaki komonana. Avant rencontre na bango déjà bitumba o elekaka na est président ya Angola abandaki kolinga toujours kotia kimia makasi tango bitumba ezalaki na ebandeli abengisaki Paul Kagame na Félix Antoine Tshisekedi bakutana basolola batia kimia na est basala négociation. Alors yaki kosala ke Paul Kagame atikala kokende te muto akendaki c'était seulement Félix Antoine Tshisekedi de akenda nde toyaki koyoka ba propos ya Paul Kagame ayaki koloba keno nga makambo ezoleka na est ya Congo italika te eza makambo ya ba Congolais bango moko kuna bazoboma na bango na bango wana ezalaki ba propos ya Paul Kagame. Alors toya kovanda ba M23 wana biso nyonso toyebi ke na ba M23 wana bazalaka ba Congolais basanganaka na ba Rwandais pe bazalaka na kati ya ba M23. Alors lelo oyo toye kolala tolamuki toye komona lisusu rencontre ya président ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi na président ya Angola bakendaki kosolola ka ndenge deja boyoka banungu ka ndenge deja bomona keno Félix Antoine Tshisekedi andimi négociation na ba M23 pona bandeko mosusu parce que koloba keno président Félix Antoine Tshisekedi andimi négociation mo wana ezolekela bato ebele izana bato ebele bazo comprendre que cela veut dire que Félix Antoine Tshisekedi alingi koteka est mboka na biso yango to mona tana ba commentaire tant de personnes bazo ya kofinga Félix Antoine Tshisekedi sans pour autant comprendre eza nini andimi négociation wana esi esalemi to eza ndenge nini bandeko boyokanga bien na expliquer bino bien makambo ya négociation ndenge ezotambola pe ndenge ezokendele makambo ya négociation oyo biso nyonso tomoni na ba réseaux sociaux que non président Félix Antoine Tshisekedi andimi négociation wana andimaki eza pona kimia ya mboka na biso après avoir kosolola na président ya Angola parce que président ya Angola son souhait eza que kimia ekota pe na mboka na biso ka ndenge na mboka na ye kimia ezokota parce que biso nyonso toyebi na Angola pe ezaki na bitumba batamoko ya makasi ba perdra biloko ebele. Alors pona ye alingaka te pe asuetaka te ke no ba makambo wana ekota na mboka na biso yango akendaki kosolola na ba Corneille Nangaa na ba chef comme ba si basangani ba chef ya ba M23 comme basangani na ba Corneille Nangaa nde basololaki balobi est-ce que moyen ezali bovanda bino nyonso na président ya mboka bosolola trouver compromis comme ça kimia ekota. Alors bango la côté na bango bandimaki yango wana président yangola pe il fallait akendo faire voir Félix Antoine Tshisekedi que soki boko continuer ka boyi makila et continuer toujours kotanga ya malamu eza que bo vanda bo solola bo yeba balingi nini et à partir de ça nde boko yeba soki boko accorder o balingi soki boko accorder o balingi te et boko yeba tango bozondima boyebi ke conséquence ekozala boye tongo bozo boya boyebi ke conséquence ekozala boye boyeba komi préparer yango wana bomonaki président Félix Tshisekedi azalaki obligé pona bien ya mboka azalaki obligé ya kondima que non ye na ba M23 na ba Corneille Nangaa comme ça bakende ba vanda ba solola ba trouver compromis moko ba yeba nini bakosala nini ba M23 na Corneille Nangaa bazolinga
yango nde likambo eza te ke non Félix Antoine Tshisekedi andimi négociation, cela veut dire que non andimi négociation ateki côté ya est te andimi kaka bavanda basolola bayeba bazoluka nini soki ye Félix Antoine Tshisekedi akozala d'accord to soki ye Félix Tshisekedi akozala d'accord te akoboya comme ça toyeba ba conséquences ekozala nini ba avantage pe ekozala nini eza te ke non azoteka mboka na biso. Dès le départ déjà toyebaki biso nyonso Félix Antoine Tshisekedi aboyaki négociation na ba M23 aboyaki négociation na Corneille Nangaa aboyaki penza na motema na ye mobimba biso nyonso tomonaki yango biso nyonso toyokaki toye komona lelo oyo après koannonce ke Félix Antoine Tshisekedi andimi ko négocier na ba M23 pe na bato ya Corneille Nangaa toye komona la plupart ya ba Congolais bakomi kofinga Félix Antoine Tshisekedi ke aza faible. La famille eloko on a kolinga en tout cas to solola dans la vie na lobaka toujours faut tozala honnête na makambo oyo tosalaka oyo Félix Antoine Tshisekedi azosala soki ezalaki pe mutu mosusu azalaki na pouvoir na bandi alingaki azwa peut-être décision depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ba Congolais belé na est bazokufa la famille plus de 10 000 Congolais oyo déjà basi bakundi. Imaginez sikoyo soki kaka ye Félix Antoine Tshisekedi akolobaka kino na kosala négociation na bato ote akotiaka mutu makasi mais Congolais ebele kokufa to keneti na ba 30 000 abonnés et 30 000 Congolais o bakokufa eza malamu akende avanda na bango basolola ayeba bazoluka nini et sur ce nde ayebi tango azoyeba wana soki akondima bandimi bayebi ba conséquences soki pe bakoboya baboyi bayebi pe ba conséquences comme ça bayeba ndenge nini akose préparer ke bozo bundaka bozo yeba te objectif ya ba o bazo bundisa bino eza nini bino bozo bunda kaka mais vous ne pensez pas que ebele ya bato bakokufa ba innocent o ba itikala koyeba ta makambo ezbandaki ndenge nini ekomaki ndenge nini déjà ebele ya ba innocent plus de 10 000 personnes o ekofi baza déjà ebele. Imaginez, je m'excuse lelo oyo lisusu ba Congolais mosusu ba continuer kokufa la famille et kosalaka pasi pe mawa et continuera toujours kosala pasi mais pour le bien du peuple comme président andimi négociation ya ye surtout na Corneille Nangaa. En tout cas c'est une chose ya ko apprécier eza chose moko ya ko encourager et surtout biso tozala wana biso ba Congolais totika ba makambo na biso wana koyaka to bando finga Félix Antoine Tshisekedi parce que ka biso moko lelo oyo ka ndenge ba M23 bazaka na posa ko solola na Félix Antoine Tshisekedi lelo oyo soki Félix Antoine Tshisekedi azoboya kaka kosala négociation na bango ko solola ko azoboya biso ba Congolais jour mosusu kaka biso tokoya ko telema tolobi président oyo abandaki ko kipe na ye peuple congolais te ye atiaki ka ba intérêt na ye liboso. Pourquoi? Parce que tala ebele ya ba Congolais o bakufi na est ya mboka na biso mais ya bando kipe bango te tala il fallait avanda asololaka na ba M23 asololaka na bato nyanga nanga plutôt bayebaka nini bazoluka mais ye avandaki kaka biso moko ba Congolais. En tout cas kozala politicien kozala pe dirigeant ya mboka ngana lobaka ngo ezalaka toujours facilité et surtout ezana ba décision moko il faut kozwa oyo monike ekozala bien pona mboka ozui yango soki omonike oyo ekozala bien te pona mboka en tout cas otiki na yo ezalaka bongo parce que soki osali bolamu bakoya kobetela yo maboko soki pe osali bolamu te bakoya je m'excuse kobetela yo maboko soki kaka osali mwa makambo moko boye ba o basepeli te baye balobi ba o basepeli baye balobi donc etambolaka ka bongo ekendaka pe bongo na système moko ya pasi pe mawa. Donc pona bandeko mosusu oyo déjà bazomitia na mituke non ndenge eza boye eza ke rencontre to négociation ya Félix Antoine Tshisekedi
Naba M23, cela signifie que azote kamboka. Pour votre information, ezanango côté kamboka te. Ake côté kamboka te, bakieka kosolola ayeba ba M23 balingi nini. Soki arozala d'accord, allez, ba signer ba contrat. Mais ba accord na bango. Mais soki arozala ne d'accord te, aboyi na ye, mais ayebi ka keno na koboya bongo, conséquence ezala ekozala aye ko sensibiliser peuple congolais ba se préparer na bandenge nyonso eza mwa bongo bino moko bomoni déjà kana est ya mboka na biso kandenge ba obomaka batu déjà pays nyonso ya Congo batu nyonso bakomaki na bango à l'est batu nyonso bakomaki na bango à l'est mutu na mutu de son coin ba province nyonso babandaki ko banga il s'agit ka que non ba yo kaka moi message moko bokomi ko circuler c'est fini batu nyonso bakomi ko paniquer et komaki ko sala moi participer mawa na mitema batu jusqu'à présent il y a même de ces familles oyo na kolala bazo ko kalisusu kolala te pourquoi parce que ba monique tozo kende kokufa du jour au jour na ndenge moko ya participer mawa ezaka bongo bande konanga. En tout cas, to zala toujours wana, to soutenir toujours président mboka na biso. To soutenir ye surtout et encore. Tant de personnes bakoya pe kotuna négociation wana to accord wana bakokuta na wapi bakosolola ndenge nini. En tout cas, pour votre information, makambo nyonso e osalemande na Kinshasa. Selon ba source d'information to teki kozwa. Bango bandimi bakendo solola kana kin. Des places bango bandimi bakendo solola na président ya mboka na biso mais to yebite pour la sécurité ya président en tout cas to yebite soki osalema na kin to koya toujours ko informer bino ka ndenge to yaka mais ba source déjà ici et yebisi biso ba ozela ka confirmation mais soki ozala confirmer to koya to yebisi bino et puis date nanu ebimite nanu ba bimisi date te ke non oyo nde date ya ba négociation na bango te nanu date ebimite donc pour le moment tozakaka président ndimi na ye kaka bakutana mais nanu apesi na ye date ya kosolola te donc pour le moment tozozela date oyo président ya mboka na biso akopesa comme ça sur ce nde tokoyeba bakosolola wapi date yango okozala mokolo nini donc eza mwa bongo. Voilà la famille kandenge to mesana na biso kopesa mwa batoli na biso na ndenge ya bia boyebisha na biso ezalaka na bana nzambe donc tolingaka kozangisa batoli te na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà batoli na biso kandenge boyebi la famille batoli na biso ya lelo ezake bandeko nanga to yebaka ndenge nini ya kovandaka na société. Il y a de ces personnes bayebaka na bango kovanda na baninga te. Il y a de ces personnes au bavanda kana batu ayebi ke na ovanda na ndeko kingandi par intérêt a osunganga na oyo osalelanga boye. Il y a de ces personnes bazana bango bongo dans la vie ko vanda kana batu par intérêt te mais vanda kana batu na bolingo par amour au mona ka kino nzambe ya kosunga yo nzambe akopambola yo pe. Mais soki ozalaka mutu ovandaka na batu ka par intérêt non parce que aosalelanga boye parce que aokende boye parce que aozonga boye yango ifo na sala boye en tout cas ekozala pasi pe mawa ekozala penza pasi pe mawa toyebaka ndenge nini ya kovandaka na baninga toyebaka pe ndenge nini ya kose comportaka envers baninga ngana lobaka toujours tant oliwa eyaka eyebisaka mutu te eza na ba comportement mususu oyo ezalaka toujours malamu to soignaka bien avant to soignaka to zelaka ke non ekosala boye mukolo kingandi nde na kosalaka boye te ba comportement mususu ezalaka toujours malamu to soignaka ngo na pete nyonso to soignaka ngo na ebandeli ya makambo nyonso eza mwa bongo. Lelo o tokomi komona batu ebele bakomi ko vivre na baninga mususu par intérêt non parce que na olinga asalelanga boye okomi ko utiliser to ko manipuler mutu ce qui n'est pas bien eza mwa bongo. Voilà pour na bandeko mususu oyo ba yokaki message bien te na ebandeli lelo oyo toyaki pona ko yebisa bino ke président Antoine Félix Tshisekedi andimi kovanda ko solola
na ba M23 et aussi Corneille Nangaa. Quand ndenge toyebi biso nyonso Corneille Nangaa aza déterminé ya kobundisa Félix Antoine Tshisekedi. Alors, tant de personnes déjà bamitunaka détermination na ye ezalaka par rapport à nini, qu'est-ce qu'il veut. Corneille Nangaa aolinga nini yango bato ebele bamitunaka. Il y a de ces personnes déjà balobaka o aza na besoin de pouvoir, alingi ye pe aya ko diriger pouvoir. Est-ce que eza ya solo to ezalaka ya lokuta? Alors, rencontre na ye na président de la République démocratique du Congo nde okende ko déterminer nyonso oyo Corneille Nangaa azolinga. Oyo ba M23 bazolingaka pendant des années et des années. Parce que biso nyonso toyebi ke ba M23 babundisaka Congo na biso pendant des années et des années. Oyo babundisela kango Congo ebele ya batu totikala koyeba yango te. Totikala koyeba yango te tozala kaka tolali tolamuki ale ba M23 ye wana bakomi kobundisa biso lisusu. Alors awa tango président ya mboka na biso akovanda na ba M23 na Corneille Nangaa nde place oyo toko yeba biso nyonso babundisaka président ya mboka na biso pona nini ezalaka nini asala bango nini. Donc ekozala mwa bongo bandeko na ngai tozalaka préparer juste là date nanu bapesi biso te. Date nanu bapesi te. Donc pona ba o bazalaki déjà na ba confusion bazoyeba te négociation o balingi basala eza ya nini. Toyeka koyebisa bino ke eza négociation bango nyonso tous les deux parties basolola. Président na biso na ba M23 comme basi basangani na bato Corneille Nangaa bavanda basolola bayeba nini bazoluka. Toza na besoin na kimia na mboka na biso. Makila déjà ici etangi ebele. Tant de Congolais o bakufi déjà. Alors ekozala lisusu bien te lelo tolala tolamuka ezala lisusu te ke non ba Congolais mosusu bakufaki. Ekozala bien te ata moke te. Alors pour le bien du peuple ekozala toujours malamu ba président ya mboka na biso avanda na ba M23 basolola kandenge bandimi kovanda basolola ba M23 na bato ya Nangaa bayebisa ye nini bazolinga pona mboka na biso nini bazolukaka pona mboka na biso. Wana nde eko permettre bandeko na nga tozala na kimia na mboka na biso. Wana nde eko permettre ya koloba te makila ekotikala kotanga nango. Eza mwa bongo parce que basalisa déjà ba renfort ebele na Israël na Europe mais makambo wana nyonso c'est comme si ezo simba nango te. Alors nga na omona nanzela kaka ya négociation o bakosala peut-être soki nzambe atie loboko ekoki kosimba. Voilà la famille tokomi na suka ya mwa partage na biso bo permettre biso toyebisa bino bye et à la prochaine.